Merci à toi, David Mombele. Ndenge aussi les koyambanga et mosali en Zambé parce que na moni yambaka beaucoup plus pagano. Cette fois-ci, tu as trouvé bon, il y a invité l'homme de Dieu. Tu es déjà béni, dit t'amène à haute voix. Amen. C'est ça la Bible gréco? Gréco, c'est biblique, bien aimé. Moutabanda gréco, ça dit grand prêtre Jida. Nalinga la Yuda. Même nous les pasteurs, tout ça, là, toujours gréco. Bino basa na Nzambe. Même ce que nous les pasteurs on fait, c'est la grécologie. Parce que on est en train de vous prêcher des choses au bout de notre vivate. Dimanche, na église, na mon église vide. Bandimata moko bazate. Na un téléphone, na Bosra. Je tiens à informer le pasteur à Bosra. S'il vous plaît, essayez de chasser tout bandimi nanga ba une église na yo bazongela ngai et vous allez bien. Naza mosali na Nzambe, naza rappel na besoin bolingo. Soki na zui madame to quelque part to vivre en amoureux. Na ocha musique te na ocha te Yesu ndeko na bolingo yo lingi non. Wana na ocha zemba fere gola mandre mayazazu Ema chokolo bayibile mandre mayazazu parce que Zamba a révélé la kinga et bisinga est pasteur de crio faire go à un concert mais il faut aussi quelque chose pour naïe. C'est bien qui m'a dit David Mombele. A bisinga mosali na Nzambe na lingi faire la tombe sa stade de martyr mais avec une seule condition. Mineral Skin mes amis. Donc en foutant la serre ya mosa c'est document. Ben, au livring et où t'auras Suisse, mais ils ont ambassadrice en France, beaucoup contacté. Numéro ils ont assez sur la pour ça l'amour, on a posé attention ils ont bien, et donc on a rabattage, bouton tout ça, donc minéral skin, donc pour le moment c'est le meilleur quoi. Et ma foutre moi dans la sur les kitoko et puis on est très à l'aise et surtout sur batamou de boy. On conseille bien minéral string, c'est fort, c'est trop fort ça c'est original. Ou bien un numéro ils ont assez, et ambassadrice nango. Aux alentours, donc il faut qu'on a parlé partout au la livraison. Avec ça, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de chocs, mais ensemble. Mineral Skin. Bandeko Boulingara Bikamwa, Nyalibino Mineral Skin. La futa oyo, il y a un mozo qui na ndenge na zabo. Na zapé, na crème nango pour na visage nanga. Na zapé, na savon nango. Na zapé, na sirop nango. Donc autant de tembe arrêter parce que tiens nanga beba qui na poto. Donc, solution ils ont 100 hydroquinone. Ils ont créé moko, ils ont 8 ans en Suisse. Quand vous voyez, ceux qui ont une omega, contactez les autres aux mafuta oil. Ils ont mis ni na Congo, ni na États-Unis, ils ont mafuta oil sama, na moka ya Suisse. Mineral Skin, ceux qui ont meki yango, kenayo, onayo, et gozonga normal. Vous avez un prix mort dans le tas de moké. Le mabo consommé yango, vous pouvez s'en être son pour comment on a kemo kitoko, n'engi yanga y paye zongi, et y paye zonga karabu. Allez, ciao, merci. Bonsoir, partout aux Olanda Bisso, grâce à 3xW, Solo la vérité. Solo la vérité, grande chaîne, où il peut s'arabiner l'actualité, presque tout le monde. Alors, tout ça, il y a plateau d'Abisso et Gréco. Plateau et Gréco, à Lilo, on a plaisir, il y a Mamo Sali Nanzambe, Moto Nanjambe, tu y a Kaka Batali Bandate, Naba Sali Nanzambe, Lilo, tu y a pasteur de Criou. Oyo azana biso na plateau mbala liboso to yamba na kati ya plateau depuis te fongoli yango. Bienvenue Mosali Nanzambe. Merci à toi, David Mombele. Ndenge aussi les koyambanga et mosali en Zambé parce que na moni yambaka beaucoup plus pagano. Cette fois-ci, tu as trouvé bon, il y a invité l'homme de Dieu. Tu es déjà béni, dit t'amène à haute voix. Amen. Oui, bénédiction. Il y a ma bénédiction, dit t'amène à haute voix. Amen. Aux agonimataires bien aimé. Yopona, ozo bénédiction mosali en Zambé. Face à la 20 fois. Tout 30 minutes. Quand il y a le besoin de pambo, on dit amen, au pambo, amen. Amen. Bien aimé, mon gréco. Gréco, c'est biblique. C'est ça la Bible gréco? Gréco, c'est biblique, bien aimé. Moutabanda gréco, ça dit grand prêtre Jida. Nalinga la Yuda. Donc Jida, Moutabanda, les solos à gréco. Même nous, les pasteurs, tout ça, là, toujours gréco. Bino basa na Nzambe. Oui. Tout ça, là, c'est gréco. Au moins, grand prêtre Jida. Tia kena kozwa mbongo ya batu po teka Yesu yazaka na bula teka Yesu te aiba keno Yesu tali grand prêtre atambola likolo ya mai a multiplier mapa po na yazo sroke bango bo pesa nga mukie na tabino moto tango ba ko ya Yesu akoli akolimwa
C'est là qu'il y a un gréco. Même ce que nous, les pasteurs, on fait, c'est la grécologie. Parce qu'on est en train de vous prêcher des choses au-dessus de vivate. On n'était pas à l'époque. Mais tu prêcher, aux une conviction, na souka nango tie mabonza. C'est du gré. Gréco. Mais na ki bonzambe. Ah, on évolue. Oui, le pape peut pas ça là quand on a Vatican. On a gréco-romain. Ah, et ça différent. Et ça différent. Donc, le pape ça là, il y a côté, et il y a le Vatican. Gréco-romain. Il y a bien des pasteurs congolais gréco. Gréco, on a gréco-africanisation. Créé par les grands prêtres. Nous, les pasteurs, on vient de l'église catholique. Quand on a compris que non, pape, ce qu'il fait, il gagne pour lui-même. Et puis nous, on s'est révolté. C'est la révolution christianisme. Voilà le mot qui convient. Donc, il y a longtemps qu'on a eu sur la plateau à Gréco. J'ai vite compris que tu as l'idéologie, tu connais l'histoire. Il y a un monde qui a bien aimé. Peut savoir le mois qui a tellement de 200 €. Mais on ensemble là, il y a moins de Gréco, on met en place la combien na chaîne na biso on met Gréco papa. Zéro bet en dibinayo. Aux pasteurs depuis quand? Les pasteurs depuis âge il y a 5 ans, na sacrifié la jeunesse na pour na mosala nzambe. Mosala nzambe. Nazo kana pe na koma na suki ya pembe kaka na nzambe na ngai. Nazo kana na kufa kaka na likolo pembe ni nzambe. Na toujours nazala toujours ko ça de nzambe wana. Ah on a Paris aux église na bandimi na kati. Bien aimé, ça tombe bien. Je tiens directement. J'avais une église ici à Paris, précisément à Argenteuil. Du coup, dimanche, il y a une église, une église vide. Bandimata moko bazadi. Dans un téléphone, je tiens à informer le pasteur à Bosra, s'il vous plaît, essayez de chasser tout bandimina dans une église, et vous allez bien. Donc, ceux qui dimanche prochaine, bazongite naoya. Mais bandimino bako ke Bosra ndenge nini, bakimi nini pa nao. Oh ki bonzambe les akuna. Yo mo santi ki yo za bonzambe te. Ngala zara ki bonzambe, bamba lingi ndeni. Ozo bela na sambele le bikite foti nanga. Ok pas Bosra pourquoi? Zara la patience. Mais pourquoi bandimino abasi baba la ate? Bandimi abasi bazo balate parce que baza pressé. Yo ozana fiancé. Ozo binga toujours tia na bastati. Obala ndeni. Il faut lingana mobala tiako na mabonde libo sambelaka. Mabonde le benga libala. Mettons ba na réseaux sociaux. Libala ko yati bo suka na réseaux sociaux. Tous un événement munene oyo en tant que mosala nzambe atikana le kaona parce que na koyi ko sala émission te moi o mobimba awa na solo la vérité sana loba makambo wana. Musique ya mokili yo oyo kango. Bon oyo kango a passant. Ça veut dire? Donc cela veut dire Nayoka Kango, mais pas comme vous les païens. Ouais, donc c'est ça. L'artiste musicien Ferregola a un stade de martyrs le 24 juin. Mais n'attends son nom bazana mboka aux États-Unis. Place Bazali topé si bango. Ferregola, Bataring, Jésus de Mias. Oui bien. Motoyambo. Oui bien. Chanter la mboka na yebi. Yo musana nzambe oui bien. Bien aimé. Ngala passer hypocrite. Naza mosali na nzambe, naza rappel na besoin bolingo. Soki na zui madame to quelque part to vivre en amoureux. Na ocha musique te na ocha te Yesu ndeko na bolingo. Yo lingi non. Wana na ocha zemba Ferregola, mandre mayazazu e machokolo bayibile, mandre mayazazu monokono ya pamba. Loke tu ça la carte ou parce que tu as la bolingo, tu as développé bolingo, faut la tia moi nzembo ya mokili. Quand tu as souki pourquoi na moni était passé mas. Bien aimé na sola qui n'a fait 2 mois passés. Yo. Oui, parce que Nzamba a révélé kinga et bisinga il passeur de crio, faire un concert, mais il faut aussi quelque chose pour naïe. C'est bien qui m'a dit David Mombele. Abisinga mosali na Nzambe. Nalingi faire tomber sa stade de martyr, mais avec une seule condition. Naboyi basali ya Nzambe mususu, na poni yo otika suki na ekola. Soki suki na ekoli etombi, ça nombre la population va retourner dans le stade d'affaires.
yango mona kati suki te suki na ngai etondi ndenge fere gola ko tondi sa stade nzamba ebisinga lisusu na ebisa fere boy abana na nzemba mandre mayazazu machokolo mayibile mandre mayazazu femme mutayebisio c'est nzambe qui m'a dit ebisinga bana mandre mayazazu asuki sande na sala sauce yaki fuendende ale yoka sauce sala sauce tala sauce asuka na yango si scène et puis ko mata na nyoso yango wana zamba ko sakati omoni ke bandimino wana reso ba lumwe pa no ba kende pa bosra pourquoi mais onyo so ça les aki mokili onyo so ezaki mokili bon ezaki mokili te nazana la Bible nous dit vous êtes dans ce monde mais vous n'êtes pas de ce monde na yoka la musique zamba lobeli nga po na feri na bomba yango doto ba stade affaire etondi eko soki na etandengeni etondi de stade etondi problème yango et toute population na mona public ne omona nini tanon kalira na mona public ezotonda etondi lokola soki nanga fera tondi si stade tangu ya tondi si bongo la coste kuna pe atondi si na masina. Frère Lacoste, je t'aime beaucoup. Maintenant, un message pour nous, Zamba Brahma Kosakate. Lacoste, hein? Ouais. Zamba Bagoulwa, Zamba Bagoulwa Kosaka jamais Alobaka ya solo. Lacoste, Zamba Lingio trop sa chaîne Moko Bougar. Je t'aime trop. Mais Zamba la Tsangai et Sika Gobeta na commune. Masina, na terrain municipal. Nous sommes à Molili partout. Molili. Zamba zo la Kisanga Bakati Koura Otonini. Na moni tellement molili na place azo beta donc ils a signe moko ya molili ya ténèbres qui veut dire la cause est vana ndako nazo mona lisusu na concert wana même mon frère na moka décida kende mais akomi kaka na rebitabe chaussée na SML elungwe eza ba signe ya mpiaka eza ba signe ya abeta concerté la cause je vous aime trop bien. Soit concernant pour sango mokolo mosusu tika le fait 4 pour na gola dit amène à haute voix voilà la cause message à la cause atika jour wana pour na faire rigola soka te mutu makasi abeti ya sala plein soka te mutu makasi abeti courir salate molili asini ya courir ozalate et asini mon frère neka mtaoya mais mon frère tellement semele ko lungwa na bitabe boya koma kune ko zalate donc risquer comme na podium yemoko. Donc avoir un ndako et puis ça beti concernant nzamba tsangai et ko risque ko tia moburu mwasi na boyaye donc beta concerté ndekoro karoga nanga mwa Brazzaville ko beta stade ya masamba débat ozana message pour na en tant que musali na nzamba nazoka non mon nzamba la tsangai président pour ça na kanda na ye soka beti bako refouler na Brazzaville mais ko beta te moli ma pia kapia na semana ye roga je t'aime bien na lingaze bonayo obetaka nakoboma nzoto natika mokili oyo même eza nzembo oyo ngai nalingelaka madame na ngai à l'époque nakoboma nzoto natika mokili oyo nzambe olakisa ngai luka jour mosu obeta concert so otie le 24 osala mpiaka naomona ntango azolinga ya kokota bambila basamba deba bambila baza koampeshe ye baza koampeshe que moi les gens mis les signes moko ya malamu te. Donc regarde, faites attention. Maniqué, vous avez un message au moni pour la maniqué. Pour la maniqué, na lotaki maniqué avant-hier. Na moni maniqué, nzambazo bisanga tika ko mabe pour na concert à faire. Des pères à comme baba. Ce gars continue ko ba bongo tant faire ko beta na sima na ngo comme baba. Maniqué baba. Donc, ça va compliqué. Maniqué, dans la tour, tika ko mabe pour la concert ya gola. D'accord, tu as presque na souka. On le bani ni pour na gola bazotala yo. Message ni stade koto na air ni. Avant stade koto na 12h. Na 12h. Na bengi bana masina ya Kingasani, ya Njili, ya Petro Congo ya Lemba. Ki sasa mobimba moamba changu. Bango tuba na stade affaire, stade kotonda. Nzamba ebisingai. Mais ça va venir sur la Wengi. A commencé le président Chibé Piana Ouirason, Desboula, Didier Massel, Adolphe Dominguez. Ça m'a dit il faut mal quelque chose pour la concert de Konabangou. Il y a moi dans la bango, il y a l'équipe. Wengi,
au grand complet. Bango tout faut les canapés, faut pas bakina to lingi ba fa na biso boya. So ba lobi monter carré na ko beba. Oui, na JB. Oui, la JB Adolphe Dominguez Blaise Boula, Didier Masela. Basani. Ba le ba message ba benga population ya la concert à faire. So ba lobi yango te carré na ko beba. Là c'est ainsi dit l'Éternel. Concert à faire ezali événementiel. Zamba est dit concert oyo. Donc, ce qui m'a dit, c'est vraiment, ça sera vraiment, c'est un grand problème sérieux. Il y a un à profiter, mais il faut informer Bango. Il faut mal quelque chose, est-ce que quelqu'un wario ou la musique, il va courir? Bah oui, il y a un problème, c'est la musique. Aux hommes, on a Bango déjà, la fusion. Nous sommes à Bango, nous avons besoin de Lingate. Nous avons besoin de boule que non, et ça, l'Empire va filmer, va publier. Na idée voilà. Mais, et quand ça la siko ba yena boule base la pierre pour pas publier mais bango la tombe sur bateau. Ba wario. Voilà. Quand tu te vois yena boule que va filmer piaka. So par exemple stade ils ali 6000 par exemple. Ba ba yena 1000 5000 ya faire stade c'est étondi. Donc ba yena boule à malheur donc on va créer malheur na bonheur. Et bon siko ba Gaulois ya pris sa ville. Vous avez un message ndenge ba okata ba bango moko. Ah ouais? Roga za la motuté. Ba okata bango moko. Et puis ça m'a la tsangai, moi ça roga tomboka. Li balenge kufa. Ai c'est da beti concert le 24 au boya. Déjà à zo voir dire ko la moi c'est mbaya faire sur la ndakute. Maman comme abego là maboko pesa mobali na yebi loko papa pesa papa. C'est déjà compliqué. Cela veut dire quoi? Concert wana nzamba yebi yango. Il y a les 24. J'ai fait appel à tous les chrétiens de la République démocratique du Congo et de Brazzaville. Le 24, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Laissez vos histoires, laissez vos travail. Allez dans le concert à faire rigola pour soutenir moi na yamboka. Naba chrétien? Naba chrétien, naba pagan, tout kuta na kuna. Parce que Zamba a l'accent et fait na souka na ya komane musa na Nzambe. Mais faut que soutenir le bongo public ko ya wana ta bongo la motema public on est comme bala ya Nzambe et on s'allait le bien. C'est ce que moi j'ai comme message. Na soutenir faire rigola parce que na simanango na yebi on est gozo apa ya Nzambe. Dit amen à haute voix. Amen. Ah on a poto kasi ba o ba otika ba gola o ba voyager te nini ba o za na comme message. Ba gola o ba voyager te to kuta la mission tout rapida. Villeneuve-le-Roi. Villeneuve-le-Roi to za na écran géant wana ya Gaillard to ta la concert en live. Biso tout wana bana ya Paris, bana ya banlieue, ba tu ya province. Biso tout le 24 juin to za on a Villeneuve les rois. Les rois viennent biso ngwagata. Et pas viennent biso ngwagata to ta la concert en live. Donc c'est un peu ça. Je vois na jour moto musicien moko ta ko tia conseil. Donc attaque Moussala Nzambe to qui na espoir moko place faire raza qui tsamuté ma stade étoile na 12h. Faire le go là, j'étais bien. Et puis il y a mo bi besoin bala biso na Jérémie 4:6 kota ba Matthieu. Les kambo motabe mena pesa ye bakate. Même pesa ye bien moko pour apesa trop. Bi le biso yo moko komi na boni. On a Bible. C'est la Bible qui nous dit ça. Mon frère, on a Bible. Quoi pas ça? Faites le beau là, ayez vos apaisements. Dès la côté makambo, on va passer des cris dans la voie autorisée en Zambie. On reçoit la plaie, na 10h match, plaie à craquer. Après, on yembi. Parce que vous êtes en Zambie. Dernière question, vous avez un message pour l'alité à Kanda parce que Aulata et l'amour à l'attaque, you en tant que Moussa Nzambe à Napoto. Pour l'alité à Kanda, à continuer au sala Moussala Naye, mais aye banini azo le bafingate, à ça la boulot dans les bons, c'est une bonne chose. Et pour ça la biais, allez pour biso to aller là pour la rotia kimia. Allez pour la ba insulte, allez pour la rokene gauche droite. On est là pour mettre l'ordre. Donc c'est ça. Na téléphone on psa que Nzamba la ki suyo que batu ya Turquie bakata non maïté pour la Grèce. Bien aimé, c'est très important, mais ils ont la parole de Dieu, Nzamba ebisingai tous les habitants de Turquie. Ainsi dit l'Éternel. Zoba kaina bik, boko mayango. Nzamba ebisinga boy. Ma ezaya kobeba.
Comment na mukolo ya lelo? Ti na 2025. Mutu mo ta katisa. On ko katisa kuto na mabe. Lelo ti 2025. Ti 25 mutu me o katate. Baya Greste. Baya Greste avant na Turquie ti na 2025. Ni no mona po na mboka Chypre. Po na mboka Chypre nazo mona sécheresse makasi. Zamba ebisi ngai sécheresse moko zo ya makasi na mboka Chypre. Mais bana Chypre vous êtes toujours fidèle, vous sambela Nzambe, vous jeûnez 3 fois. Vous jeûnez lundi, vous jeûnez mercredi, vous jeûnez samedi, Zamba kolongo la sécheresse wana. Dites amen à votre voix. Amen. Voilà, tokomi na suka to yambaki pasteur de Crio oyo bandimi nyonso ba kimie na kati église bake epa ya papa na biso Bostra. Voilà, tokomi na suka. Alors tokokutana mbala sima soki Nzambe alingi. David Mombele ngai pe na zapeka mwa moto na pesa ya ngai mwa bato. Bato te pasteur. David Mombele na bwaka ya ngai mwa bato s'il te plaît. Na pesi mbote na pesi mbote na Emamboso, Princesse Cecilia, merveille moi comme mon pote, Rodé qui m'a pas na parti ma tésoro na state, na numata de Bundes, merveille Bonkile, Jimmy Lebo, Bobo Nyamaseko, Badega Schengen 5 étoiles. Merci. Merci. Na pesi mbote na Mige Nyema, garçon ya chocolat, Sambalola mona yo, apambola yo. Dites amen à haute voix. Amen. Place Migi Azali, Azumbo Tenayo, na Bolingo ya Nzambe. Merci de Susu Naya Willy Sionga. Ya Maman Nabiso, Lydia Bangala, place Atala Kibiso, Dadi Mabibi, Mokonza Mombele Movier, Ponani Tope Sambo Tete, na Venabiso, JC, Moussoama, Oyo, Azali, visa gratuit, Atala Kibiso, Wadol, l'enfant mystère. Merci Nayo, Salon Damakesha, na Villeneuve Saint-Georges. Papi Leroy, Formule Souka, Nakata Maroc. Alors, Vince Kampala David, mon ami Ndoyi Nangaï, ce qu'on a ensemble, tout ce qu'on a dans Nzambe, tout ce qu'on a rendez-vous le 24 juin, dans Stade des Martyrs avec Ferregola. Tout l'équipe. À tout à l'heure. Merci. Ciao, ciao. Ciao.